un jour wana émission moko ya Ferrego là ba bisi atanga ba musicien ya moi génération na ba o baza après ba bisi atanga moi que musicien atanga ka innocent na mutu mususu wana abi ba tout so abi ba honte ba tout ne bon héritier wata et bon fali pour pas Ferrego là ignorer abi ba honte yango je bomaïti yango ikitsaïti oh on m'a dit que faire un cycle soit ça on va na Congo on va na Congo non on va na Congo comment ouais ba watate vous êtes étranger on va na Congo yalo ka ba tunanga pasteur Mike Alamba il va na Congo na ebiete yebi atanzembo la bon moroti yango moya sak azate na marché azate yango moya azate faire azate faire mtoto beta azate ma beti nje azate mais so beti nje je vais vous dire que $100 de wata beta kiti. Donc on a dit wata te. Non ba no pona wata no wata nde na travailler. Fali pa ande wana bi. Tiens de so congolais mais na travailler te no ba mama wata. Mama wata po a so ko a boya monsieur chanteur te. Yiga heba ba tu tiens ngo nya zate. Ya mo na masa zate. A cho beta nzembo so ya za danser. A cho beta nzembo. A beta so besa ngona. C'était mangwana ti. Mais en tout cas, ça passe. Ça m'a pour na faire. Ça m'a on m'a faire ça au kita. Faire bien le couteau embêté. 1 million de filles comme ma fille que tu n'as pas rencontré. Soit tu as ton fille comme tout le monde a souffert, tu comme 2 millions. Et ça bien été à respecter l'artiste. Et ça le l'autre. Le on a fait était nga. Bon. Nga keta. Donc ndeza belelo pena so faire pena habiter 20 jours na la besoin on pembe na nga. Ata na ndoto ata te amer. Ata te amer no kete. Et là, le besoin de gagner. On veut que clip est loin de la TV. On veut que moi, na mobile, moi, tu vas bête fort dans ma victoire, dans ma lemba, alors que tu as vous êtes musicien moi étranger, moi boyé, le roi va déborder, il pas en tout cas fin à musicien congolais, peut nous pas répondre à été. Ne le nyaga so tanga de moko na yoki kaka na yebi été, na tali pe mission ko pété na zo kaka. Mukwana moi stam dozo sanga manike o soki na finga ki gak somo ko binga banike bi finga tu yebi été alobi vieux Rambo anyati da mabele ya kin ebele bando zila bakangaye na France na dossier au babi a violaki en tout cas on a besoin na yeba parce que dossier ngo ebele ba beta biso na version na bango a violer Françoise te bana ba kosa o ko fa viola bango na o ba to samba a violation na studio et c'est impossible que ça amour na studio bossi bozwa mikanda ma bino bo bango lelo so ko fi azimbi bino be bolimo na mukidi mama botanga te ba ko fi bana bato balinga bango na zo biso ya botaka bana na kabo na mishu ko fi yusa ba fanga so na ba fan et ba fan na ko fi bola ki biba le 13 décembre oyo Kofi a Samba. Boya na ba banderole, boko mapena libérer Kofi. Mais si ko Samba mabe, neni ya lobi ke to sala ango na ba jibe, ate ba komba ba tuntuske ba sala ango ba viola ba danseuse. Boko ma jibe kuna kutu. Et ça le roté ba combattant cho ba sala ka ba mité ba mabe, ba bimisa ngo so na ndenge na bango. Est-ce que Kofi Olomide licencié atangi na France na Bordeaux? Akeno baba makamba buzoba que to la ba on a jibe aboni boyoko n'importe quoi. Et 20 jours ba maman Château Rouge babi ba kanela njora. Atam abinjo ndana na ko tsaka makolo a te ba kanela 20 jours ba boke junior sa to ba lobi njora jama ko tsama makolo na e awa. Ngai kisi njora na finga ki ba maman Château Rouge o toyoki. Bakendaki na Versailles parce que Kofi ko samba bazo finga Kofi pe na finga moi je suis soldat Kofi ba ko finga Kofi to tika bango wana za su combattre mama mboka te eza fi ya mutu za na jugement ya lokuta bile bozo ke baksene makambo point moko sur héritier wata o aza petit na yo boni ba nouvelle wana vie wana vie na biso au moins héritier wata tozaki ne dimanche ake Paris ake Pema o asali ezalaki asomi ba mise mituka ya $9,000 na pesi ba mama en crédit eza na muta na kombo na ye mais allez alobi adefisi mutu te
alobi ya koso bape mutukara kalate elo ka apesi musala bakara sika sans plaque babi bas combo na yo champion ya yo nani pas d'acier azui ambulance et batuna sima mais ba ça va ngona nyongo ba bono zo kema mbolo kasi ngana yoki balobi ndenge nini musicien lokola bina filé aopesa ba musicien na ba car ya ofele mais héritier wata akepesa ba musicien ba car en crédit moni o mambo sanga so bakanda o comparer bina filé na wata bina filé pesa ba ketche ni samilinga ba pesa so rouge ba sala ngwa ba ketche ba taxi ba ketche et moyen de transport exact et moyen de niveau musicien ketche il y a de tourner à Pototé, tourner à RDC, après tourner à Afriquité les blaisons. Et Afriquité, quand RDC, mais tu vas sur le plan. Voilà, fidèles internautes, chers téléspectateurs de Rancy News Télévision, bienvenue dans votre magazine. On parle actualité avec votre humble servante Naomi Eyaba Babi. Moi, ça zanga sirno, moi ça mandé, Babi Mikolo na un style à sika. Foulard Kabo, ba musulman. En tout cas, et ta penza yaroïne dans le lot la penza actualité bolele mingi boben nga lukira bisoye. En tout cas, lelo penza na ben na koluka et pe na kitina mabele. Toza lelo elongo na maman na biso Christine. Christine nenani. Bo tuni déjà Christine ngo nanyo. Aza comédienne, aza tebo découvrir kana kata émission ou alors avant d'annoncer penza kombo na nebo ebeli. Non profiter kopé sambote na bino nyoso tu bolanda biso na pesi bino un grand merci pour notre soutien na bino, mais également je salue les patrons, les DG, messieurs le DG et madame la patronne. En tout cas, salutations à bino yangwana. Une fois encore merci pour la confiance renouvelée. En tout cas, boz à la penza et belé. En tout cas, je le dis toujours, si c'est pour vous la première fois de tomber sur notre vidéo, en tout cas n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker et partager la vidéo, et puis botika ba commentaire na bino moi j'aime moi ça la biso moi bien. Donc lelo na plateau na ngato dans elongo na Vienjora accompagné na de Blaison Bakunga lelo de Torosolo na bango. En tout cas ceux qui vraiment caméraman nanga Mira qui est derrière la caméra za d'accord nanga afongola ka plateau poto ko t'inviter na biso mbala moko. Voilà. Babi muto balukaka yeyo. Vienjora aye. Vienjora boni. Bien Eyaba. Basande funona mana ebite. So ba pese ukeka kezoya. Nete suki eya na ajinin. Na ngapena etonda pena bima pena mubali ya solo. Apena kena presi na kati sex. Basalinga. Na komi na mo via solo. Uzama kambo ya Vienjora. Boni basango ya vie, boni libota, boni bana et tout. Pas libota ça va. Bana mazabi, akoko bazabi malade ezate. Mbule beta ki mais koko ke classe. Le que comme singa 2 jours koko na bana maternelle ti lelo bala musaka e. Ya 2 jours akomola muka. Ala muki 6 heures de sokola. La 4e primaire. Quand ça se go classe, amoni ko mayele komo yaye. Moi messie na bango c'est mikolo quand moi na so alingi messie na bango mingi au moins que banda skoko kendra classe sans que bola msae pour messie na bango ezala bon ya messie aninga messie na bango mingi na moi quelques amis na 2 jours na bisio lundi na lelo deblezo ko njoko la mga 5h yemoko la mga 5h bon voilà merci na batutu balinga la star leader américain parce que naza aimé makasi internet bon balinga kanga Obalinganga te ba muke po atanzambi ba tutu balinga kete c'est ça atanzambi vraiment ne azana tile lo ba tutu balinga nzambi yeza bonga vraiment mutamukili na maina makila. Voilà to pesa pende kona biso za mpandini na no ayede blezo bakunga tozana donc vice-président ya mouvement nga président nga ba dante ona la te ba ona la te nga président et vice-président mouvement les majeurs yango ta on a que zo yana bien lilo faut que bakunga ninga embaka c'est ça o batu basepe na clip toto sala ya Mireille Chuba ya Jomas Masamba to koma pa na clip wana mais to beka no kopesa ndeko na biso de Blaison Bakunga en tout cas boni bien et mon na ka Saoudi batin tara mobala mwindu mais na mwindu mo belorwa ba mwindu nyoso tuti mao bina pisa Vienjora un mouvement leader un mouvement ya chant
découvrir pas découvrir déjà la vie avec ba Keta Love avec ba Gisèle Tati donc siko tozoya mon abilo ka sika va tout comme en décembre senti ni to sali ni sika to sali. Voilà, merci beaucoup des Blaisants. En tout cas, vient jour à tous on et pas na yo to mekana ko solo là. Babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. To ki jamais ko beta masolo ba to tout sens ko beta liso na moko. Ndenge ni mouvement, ma ramener sur tous les ndenge ni beaucoup mi na niveau ni. To comme na niveau dimanche to 600e jeunesse saté. Ndé na 600 boye. Na na 6 clip mi balé. On a tika ya barumba. Njemba Eric Mosolo. Eric Mbongo Mosolo solution na nzembo ya ebi bale kutia na nzembo Jean Zola na nzembo Saint Valentin après na coach générique en des 4 après na coach générique na solide na président na Lille azonga productrice moko parce que moi ça m'a très fort autant à comboter azo produit nga en tout cas président na Lille merci beaucoup habité yo aller kinanga mutandu. Yo faut soutenir yo au moins la musique c'est un cas de soutien c'est ça et c'est un peu soutien au soutenir il y a des soutiens dans la tiboté il y a boité alors soutien boité soutien pénal soutien soutenir vraiment pour batunia sonner bazana ba faire banani batutu bana ba producteur mon manager en soutenir président de Lille abinjora na peso moi son de konosa anaye vraiment moi le temps comment te ba découvrir karamingité auto sunga pe ba star rebelle mikola Congo na mo ba clip le bon passer li ba congolais congolaise na biso azo produit ba na niveau moko donc nga ba senga kutuna nu ndena vandi boy ba senga no 3 chansons na générique donc na ce qu'on a ba chien belé na zo boule na opesa ni no sa il faut pesa ka o munike pesa makambi ya wana donc na ba je musu ya ba dia taba okutombo sani ta fait fait clip na ezala na sama ki di fait clip non manzembo na to les aka ya batu to eza ba nzembo oyo ozo bimisa pena vient jour na terrain batu bae bato bayoka nde bato bakoyeba biso toyembi banzembo ebele tokuna banzembo ebele tona banzembo so tosaloka bakulu na aba toyemba pa mpona kulu na kaka ebima mpe déjà eza kaka na studio wana banzembo bongo neti banzembo bakuna esenga mpena tosala yango bapromotion tolobela yango nayebi te leta alinga so tosala ya banzembo fo leta fa soutenir kuluna aba kuluna toboyi zana minonzema kuluna toboyi yekola métier pour avenir na yo tika kipomba ndeko eza na china te mbano na yango souffrance mbano na yango boloko mbano na yango liwa donc lobi kulunaire na bakarata 50 sa so kuluna te akoma para po bakulu ndi bazana bazwaka basi babotaka de un jour face à la moi devoir à moi na face à la face ne bita mwana to sala banzemo na mais l'état na biso na yebita comprendre ne biso artiste tête lobi sikoyo l'état ngo to boka no moi misu na o etali mambo l'état ngo ndenge ka o mona parce que on appelle citoyenne congolaise en tout cas au tal la rapenza mo évolution boka bien que ko ozana kata moi monde à culture mais moi politique me keto msupo ko o s'intéresser na ngo ezaki besoin ki bo ndengo mona par rapport ya gouvernance ya lelo na gouvernance akala ni eza moi plus mieux oyo la classe comment fait ya non c'est comme Ophélie c'est la vient d'ora qui est na ba lycée bosangani classe c'est Ophélie mais est-ce que bi que depuis classe banda ki bana botanga te botanga na bango na bien mamba grève ngaka na Congo et bon ba gilet jaune on est bango te na France ne ba sa mobulu le peut pas solution te mais biso photo luka na solo baté ba ko solution ba ko solution bana classe ba botanga kala mingi te les années blanchité oh ba ko tanga na bango makambo yaka bato na ta sala ba masukuna te mais l'hypothèse bana bazongi classe après de 2 mois déjà aujourd'hui mais ba confirmer kuta bana batanga te sakelo te batanga ba sakali ka bazo bongisa mais éducation bana ebeba te bana batanga na école privée to batanga pe na école gratuité bon na côté bana privé bana lo batanga na école gratuité te batanga na école privée bana o batanga bakotanga mais bon on a arrêté voilà tout s'apaisantir vraiment wanaté Venjura parce que yo sokoloba ya fati te nga na muta fati yango côté là non et bon le côté là non mais il faut tout ça la mamde na moi justice
donc so mabe zali tobi ke mabe zali neti mabe moka na omona ko bete 12 awa te mambwana te neti mabe ka na omona kaka oga na omona CPT en tant que nga peuple congolais ni na vanja ram na zo bate ram baso na solution ram otieka 6000 ekei otia 2000 ekei otia boekei otia kata na babira mo pe bien non disa Zakari babisaka baki babira na be expliquer na biso bien nango eza nini avantage nango eza nini to mo sipa na biso to bakati biso to bika avantage nango eza bon avantage nango eza ba sikaka biso to sa solo ta ya tikaro mama to mama musique ya bon to eli mama musique mama Kofi Olomide awa ne mais avant to kota na Kofi Olomide na lingi na to zo mo point moko sur héritier wata o aza petit na yo boni ba nouvelle wana vie na biso omoni héritier wata to zaki ne dimanche à Paris, à Pema. Boss à Paris, à ça que tourner à RDC, héritier, à ça que tourner à RDC. Quand vous tourner sur concert privé, habitué tourner un concert privé à foutre à billetterie. Tu n'as pas un anniversaire. Anniversaire en an, on a prêtresse. Batang à comment on était. Baba écoute caméra va filmer, tu filmes en esprit. Tu filmes un peu que tout est. Mais donc héritier à quel dimanche, jeudi, vendredi, samedi, à son 7 carrières sika. Ba misa ba ke potote. Ba misa ba sa ka tourner ka ya RDC. To uchi katanga to beti na Kolosi, to beti na Lubumbashi, to ye manyema Kindu, to ye Goma. Ye bandoza na ba tourner na nyos. Nga keneka moko. Bon msuso to katakio. Ah to se beri to zana pour héritier. Pour no saba misa ne kolobela e. Bacheki diba ya kendaki bache nani dadi mula tanga ke kolo sa zone Kinshasa diba a continuer bango Kivu et nini Kivu te nani Goma na Bukavu donc il y a un problème te ka kuno ke poto Turquie kan novembre to ke poto so Turquie to ke poto solo poto ya Turquie poto France to na poto Suisse na bien mutu kuta sana kata France a télé na tiva ya Paris Saint-Germain d'Alsona afin Canada bien pototé afin Allemagne on a quelque chose côté ati Paris à Paris Saint-Germain du Hollande afin à Hollande afin aux États-Unis et l'équipe France famille pour les potes ça pour les potes France ya on expliquer bango ba na France ne ba o sa France danger Turquie danger Turquie l'équipe France pour Turquie zola France mobimba et là c'est Europe tu n'es États-Unis ba to na Turquie deux fois tout le monde poto Turquie bon et poto pour parce que poto ba 4 saisons ne to ko na mukili to bi que poto so abi poto Europe c'est 4 saisons Turquie ça ka poto ba tout ce que le ko ba mona ba corona linga ne ko ba pesa visa ya passe ne ba Italie na ba France ba pesa le cas Turquie ça la ngamo no tsama Turquie obi visa na combien non le batem so ba to sécurité te ba bi visa na on ba 500 nga yoki nga no la kinda 500 bini zembe no lobati zembe sona lobile msusu watu donc $80 visa tiki ngamo na mwana to ba ofuta visa nga tsokela en cher terre tiki moins cher mon ebisio mais bon il a pour toi une visa cher te mais visa ça non peut cher attends avec États-Unis bon est-ce que ba kenda on a passeport bon est-ce que n'est bien bon visa ko za cher bon c'est visa ko za $1000 et bon $500 visa et belete ezaka bato onde ba français ba comme ça pour tout le monde France pour tout le monde Belgique ba comme ça on danger ne tire sans sco ne to zabou ngane héritier OK c'est toi qui poto tout le monde a mettre sur ma belle tout le monde a baby black mais héritier o sali ezalati asom ba mi fait mi tukaya $9,000 na pesi ba maman crédit en crédit et ça muta na kombo na ye mais allez a déficit mutute alobi ya ko so ba mutu karakala te elo ka pesi musala bakara sika sans plaque babi bas kombo na yo champion ya yo nani pas d'acier azui ambulance et batu na sima bacha sima batikali nani claverie so musu za shagi da sa zwa etikali claverie c'est mon ko etikala kim Akim Koutou ba jouer Jeep après ba liboso tout boss soka ipo yimo so ke bimisa po atambla yemo atambona na kara ya $5,000 kara wata wana abazo bimisa kara mo ya $300,000 tawa wata na kanda
mais après ce qu'on t'a dit bosso à ce moment tu as bosso ba jeep ba musicien même si tu vas ba jeep mais après ce qu'on ça va la nyongo ah bon nous qui maman kasi ngana yoki balobi ndenge nini musicien lokola bina filé aopesa ba musicien na ba car ya ofele mais héritier wata akepesa ba musicien ba car en crédit o mambe sanga so bakanda o comparer bina filé na wata bina filé pesi ba ketche ni samilinga ba pesa so rouge ba sala ngwa ba ketche ba taxi ba ketche et moyen de transport exact et moyen de niveau musicien ketche et puis sikate bi samilinga vous êtes là non atomo na mutafote mona karasika héritier que pesa musicien kara kilo maneke ya nyongo nyonga nini bisoto yoki ba bi apesi ba car nyongo OK bana kaba batu na bino ka ndeka ezala lokuta ngai bila 3 secondes ni baka eza nuno mutia pa baka ezanga plaque baka sika bon ce que biso ba porte parole na ba tuna marketing abi ba 10 potes zo soir tala wata patron ora pesi bino ba promesse promesse kuna za ratena et ko tourner poto te tourner RDC après tourner Afrique té les blaisons Afrique té kana RDC mais ba tu ba plan ba des blaisons ni surtout ba carré ya te de ça sala kuna te ngana na sala kuna 20 jours en décembre yebo vona ngande 20 jours en décembre il faut scoper à taper makambu ko ba des blaisons puis ba zo ba car ba osona bango on est pour long terme ils ont long terme hein ba ozwa kana neo aneo kaka wa ngolo nzambe kaka ezala ka ngolo nzambe voilà en tout cas des blaisons avant to évoluer penza na moi actualité mususu oza vice-président ya mouvement na bino bozo bo préparer da banzembo nzembo mo dans hotel Kolanda a 20 jours na mona tena statut bien que kombo ebunga soki Mireille Chuba message nini eza na kati ya nzembo wana ye kaka nde omoni wana akomaka asalaka melodie apesaka nyonso ayembaka nyonso ayembelo aspike andoki des blaisons moi capella moi toyoka moi message et puis oko expliquer ngo poto entamer pena actualité mususu ouais na pesi ba mbote na bato Hollanda venanga caps kapanga la benganga bientôt là vie caps puis mama bita ki sombe bisika baza ba mbote belé na bato tu balinganga obi des personnes bana partir on na lingaka vraiment bolunga na pesa ki lokola bolunga mama na mwana na libu muna e va décortiquer mamba nefu mwana libu mama ndenge na bomba yo na mo de lozo boyemba inshallah yango to expliquer nzembo za lisolo nzembo za lisolo bato tu ba yebi nzembo za terre à terre to balika mongo papa nzembo to betaka histoire lisolo ya en tout cas eza clip langa na on peut sur moi 2 minutes 50 vraiment au tia na page na bino mutalo bano azate YouTube okanga ote ya papa caméra de bezo oye mango pe awa soit si soloba après bo tshele biso mondam parce que ya biso c'est ça donc ya lango te ko to tia te YouTube okata te ya nje monanga na yebi YouTube te en tout cas tshela pour la promotion ça va merci on a lisolo abi to beta lisolo abi bat fuba yo lisolo da lisolo ya de deux personnes ba solo la bolinge bandaki wapi po ikoma wapi c'est ça ya fils ça to bolinga Mireille Chuba na Jomas Masamba Mireille zoloba Jomas pas expliquer ça na habité c'est la meilleure chanson oh non kobo yanga te Mireille Chuba kobo yanga te Mireille kotikanga te Jomas Masamba ozanga Jomas Masamba bolingwe bandaki na sisi na njili epeba Jomas Masamba bolingwe komi na 13 na njili epa Mireille Chuba mama na France ndesika makambo ebandaki toboti bana pe bakoko baye engaye mama na jinola Masamba Kati inspiration zeli obolinga bango omoni nzembo za histoire surtout ça nzembo loka ba parole tumba balosa musique ba beta bisoni ba kofi beta bisolo azombela pena gros bébé azoyebisa gros bébé boye to bébé ko azo expliquer moi c'est nga so koti prison na comme avocat no samba no savo donc omoni bolinga Mireille Chuba na Jomas Masamba ebalaka na nzili na 6 Papa Jomas et Papa Jomas okangi Mireille za koleka na ye azana ba 18 ans 19 ans azoleka Jomas a télémissier côté de Jomas a télémissier
kaka balingana na chéri na 6 na 6 balingani siko joma siko akesko na 13 pa na bango ke bala ye tanga bali siko joma sake poto abengi siko mire yo ka bana tili kala amiki bakesko na travail bakomo siko na njili siko bolingo bandi bakomo bota bana na poto ti baso bakokolo na poto yango siko sepa na iso de titre ngo bolingo ya njili bolingo ya njili toke yango ma mire azo sango bal na ye koboyanga te mire ichuba ye koboyanga te mire ye kotikanga te joma se masamba ye ozanga joma se masamba bolingwanga banaki na sisi na njili ye epeba joma se masamba ye eza siko li bolinga komi na 13 na njili ye epe mire ichuba mama na fwase nesika makambo ebandaki yango toboti bana mpe bakoko baye engaye mama na jinola masamba. Voilà, merci beaucoup de bolingo ngo napesaki lokola bolingo ya mama na mwana na libumu na ye onefumo na libumu ya mama ye ndenge nabomba yo na motema na ngai pour l'éternité. Kolela nanga lokola mwana ya soso nzoto ezosila bato bapréféré kimia na maladi ya motema ngai na belie engaye ya mote. En tout cas de Blaisance il faut retika ba téléspectateurs on a biso na moi sentiment pour bazwa penza elengi wana ya ko luka ba précipiter ton clip déjà zo kota là sur le marché ba ko ka ko bon ko somba on sko Jomas Mireille na ndenge balingana do bango mo basengi pena ke 20 jours a bete la bango nzembo wana po beta histoire na bango tonne histoire vraie histoire vraie il y a Jomas Masamba le njuna propre na Mireille Chuba et vous en mangez ngai na za mwana njili mais ya kovanda parce que pauvre babi ya persona mon grand frère papa mon père allait na biso za vanda njili babocha baba na bala njili do ba congé pour le monde ba congé za rasouté kala biso to ke ba congé bambo ngani ah bona ndako na bino voisin oza ndoki te to mwana koza kindoki na école te te baboya na bonga kindoki na dépense ana dépense OK mon qu'il changer donc kenan njili trop na vana njili trop ba 80 quelque quoi na 9 wana et pas papa et pas père aleki na vana trop na lema tembele na njili po biso mama ngali mongo ba matembele na bazola mbango te Apolina ba fumba ba wala mbote mais la sozo ke yoko la ba fumba na ba njili kala na bosa na te po la mbela père na biso donc na pe njilo quoi njilwas ça va vient jour à to continuer la biso na landa jour wana émission moko ya Ferego là ba bisi atanga ba musicien ya moi génération na ba o baza après ba bisi atanga moi qui musicien atanga ka innocent na mutu mususu wana abi ba tso abi ba onte ba tuni bongo héritier wata e bongo fali pour pas Ferego là ignorer abi ba onte yango je bomba iti yango ikitsa iti on m'a dit que faire c'est que soit ça on va na Congo on va na Congo non on va na Congo comment oye ba wata te aux étrangers te on va na Congo yalo ka ba tunanga pasteur Mike Kalamba il va na Congo na ebiete ya ba tunanga kisi do yebi atanzembo la bon moroti yango moya sak asate na marché asate yango moya asate faire asate faire mtoto beta nzembo asate mabeti nzembo asate mais so ko beti nzembo so be sango na beta $100 ne wata beta kiti loka lobi aibi wata te ngalo bano pona wata no po wata nde na travailler bon kama fali pa ande wana ti ande on so congolais mais nga travailler te no ba mama wata po a so ko abo ya monsieur chanteur te yiga heba ba tuti ngo monya zate ya mona masa zate a so beta nzembo so ya za danger a so beta nzembo a beta so be sango na c'était mangwana ti yo roman nzembo yemba mina français du début à la fin français na français azatende ni ouais musique congolaise c'est la rumba to tika kwa na ba maître Gims ba maître Gims ba bota na Congo mais ba koli na France ba ke ba France bana mike bana ba 4 bana ba 5 ans ozoko pa accent na biso na bango ezande mote to tika neti ayemba kane banzembo wana te ayemba banzembo ninga mesani ba rumba talelo héritier lo kangi kichasa akayi mokili asoma ne ba gombe na gombe vana pene pa DJ na 155 ozoka bafle ozoka nzema ya Rachel Futa nzema tete ndai oyoka banzema sali bato azosepela
yemba nzembo omoninga na Côte d'Ivoire na habité na Abidjan elekelinga bar tout na côté na Abidjan boîte tout na côté na Abidjan musique congolaise kaka baluambo bamadilu akal akunoka ngosutra bar ayo komaka ba yupe tabadiche ba bomandule de blason badiche ba sama musique bano ba 14 à 15 à 16 ans bano ba 20 ba beta musique bo vona pa na kata MP ngana zo ba na uti MP na vandi banda wena mamba Davido okolonga pa okino pe profiter okino pe lutumba te on dirait franco sa musique te on est pauvre mené à sa musique on dirait bon beta musique biso tout vandi na ba congolais biso tout vandi ba congolais étranger moko ta ça mais en tout cas ça passe et ça m'a pour na faire et ça m'a ngomoni faire ça ko kita faire plan na kuta bete 1 million de filles comme ma fille kutu na ndana ngote so to bika to no finga mutu monga no ka suka to koma 2 millions to bon sape mutu te tika so to bika to ne to ka émission bon émission to sala bon to so finga mutu moko awa to au moins ba vient le kango ozo comprend to na bika bon des besoins ngazana tika la mutakala silipi chaboy vimbi sango tengam sa plan ngam panzi moi to so on va faire ton so va faire comme ba fiana kuto boxa ma fiana et ça bien te à respecter l'artiste et ça le nga faire tenga ngana keta donc ndeza belelo pena so faire pena bi te 20 jours na la besoin on pembe na ngo ata na ndoto ata te amer ata te emia no kete et là le besoin nga kete asala nje momoko ponga na kamada mapata moi ça wera na pesi mbote merci les ma pasteur asala chamoko comme on a un vieux jaloux o ça type nege azo mutu moko be sozi mo le roka wera donc on so mais ya ko sena wera banjema ne wala ta ça vieux jaloux on connaît wera donc wera jaloux ya faire envers le pangu ni on ezaka na nini na bova uteli ba nenge faire ya uta nenge wera bimisi na motema moko wera ke za jaloux elekela batutu obike clip ngo elonga na TV obike mwana mobali wana mwambala batu ba beta effort na ba victoire na ba lemba aloko tambola te buzobati OK mabo deuxièmement il souffert te pona ba vanda pana carré de mokonzi ba ke c'est la Kofi émission tala ngabuna kokate ba on est Kofi ngena funda donc na linga kete nga na no fan pa musique na été nga na fan na été mais na ça pona mboma été az artiste na biso abane ko respecter baninga eloko zo bomé yango wana eloko zo ko bomé soka le kilo wera pardon elongole wera te elongole faire te soka le kivela ko dans la salle ko émission bo limbi sanga elongole te est-ce que ça là ya ça te ya ko zo kita mais siko bolingo pour la musique en cas exact vient jour bolingo za nango bolingo za te parce que so bolingo za ki botika jamais musicien mo étranger mo boye le roi ba débordo aye pa ndu ko finga ba musicien congolais peut mutu pas répondre à été bon le coup en bête hein au nom de Dieu ne lo nyaka so tanga de bokro na oyo kaka na yebi ete na tali pe mission ngo pete na zo kaka mukwana mo stam do zo sanga manike o so na finga ki gak so moko binga banike bi finga to yebi ete na yebi na pa yete so yebi mutu de bodo na yebi manike abi mikolo de bordeaux tena ba statut pas senga ki pardon na yebi na de bordeaux te musicien mo ada musicien ivoirien moko abetaka ba couper décalé na Côte d'Ivoire kuna yo ki ete na Côte d'Ivoire kutu bazo na Côte d'Ivoire kutu to sa succès père Arafat DJ Maréchal congolais biso awa him de Simba Abidjan DJ Maréchal a Simba Abidjan kanga Abidjan et puis la Magic System de o gisola betaka kuna donc voilà venjour atokota na biso pe na masola le quadra balobi vieux Rambo aniati da mabe akin ebele banda ozila bakangaye na France na dossier au babi a violaki en tout cas on a besoin na yeba parce que dossier ngo ebele ba beta biso na version na bango alors venjour aza pena muto azara penza na vieux Rambo li solo ngazani na violaki pena ya solo to ils ont le mot à porter sur lui. En tout cas, ils ont passé pour la confier violer. Au cas violer, tel que mon mien, on est bambal balara. Mon mien, ça quoi bien c'est. Na violata. Au pas on a gagné la macassa, les qui toko. Au pas mon mien, pena le quoi mida. Pour vous mettre là, mon mien à Congo. Peut-être pena mon mien, bité on a ça le quoi là.
moi ça sans olana fati sama samba ote prendre mon obité po ba bal ba ko rater o prendre kangeta la makasi kitoko eleki sota li bana ngo Soise o azara ex danseuse comme Soise ya po Soise a utela mama mbonda après c'est pas JB nenga quartier la terre nzoto makasi ana bien te otali mwana ngo bedi silega ba anya otali muto ko faire kene ko violo otali pena otali na mususu na fleur otali bana ngo so ko regretter pona mobala violer okota pena bote opana okokate na kangeta na makasi po kitoko boye bazua pe bango wata elenga boye kitoko boye kozwa pena violata soki balobi na pesa exemple ngaki sinjora ke basalaka na fiena bango ata na ndimake boya makambu bon équipe na ko sala mwasi te pour bolingo mwasi mabe asaka te mais il y a combo Kofi a violé ya Bela ba bebe ebele tozokote la te bato batabiso baomona Naomi Kofi a violé Kofi Olomide star Bela basi balinga ke Bela basi balinga ke po biso ba star est-ce que Kofi basi balinga ka oloba nini na tuni na ngaka question mutu kuta za star aka na Facebook balinga za basi bele mutu kuta za star tape bote aka na Facebook boko fi abo vila so bogar mama c'est soit comme bogar na kimkolo alors mama viens mutu okola te otela gede na fikiri ngai jambe via bogar oya papa groupe na bina bongo te oui papa groupe na bina bongo la type na te papa groupe na biso yo za papa groupe boko fi bogar mais fita le ka boy bon totale mo be ta père na biso a hotel mati ba pe ma des blaisons eza lokola adam kolo mais to tele mi obeti ba gondo na betara na totale obi ta père na biso azabu ite yo mo ko sa za ta papa le papa biso mukolo ko fiyo papa biso benzo papa bina mukolo ko papa biso papa bina adam kolo mais bina aja papa biso moni obi asa papa mi hotel asa papa mi hotel adam kolo mais so tele mi boy mo ta père le na biso mais Kofi na beauté ndenga ndimi na ngate to te ko faire ça beau asa yo mona profiter on a mona da Kofi bon mona mtana appréciation na ye mona wapi na mona ekaka venjo ato te mona viete so mona vie ko bakwete est-ce que fara mona Kofi na mona Kofi bambale bele to ke siko Kofi na ki Kofi ka ninga za star a violé Françoise te bana ba kosa okofa viola bango na obato samba a violation na studio et c'est impossible ko sa mo na studio bakena musala basalaka na bato et puis la poto atolo bi obeta vite fa na couloir de simbate mais mo loko ya Kofi aza influent ko nous avons nyot na studio potika na bato na bité akusala mote na wata studio ba misa ba ingénieur bo malibana bo tikela bimanga studio absa mindele mundele ingénieur asoye mta yo sala pa na yi on a bimisna yo mukolo ni banda te bo pesa biso moi quelques secondes to sur la maman bo en cas arrête o te via viola biso baba a violation na studio a version na ba hotel nini yaya mindele ti loba ko ken hotel ngote ya Kofi olonga mindele tu ba ko ken ba studio ngote ele ke na poto pe te poto za kamboka lwa so ba bi a version na studio fo bo ken na studio ngo bo ke vérifier studio nga za ndeni so version na hotel le so boko ti ba komaka kombo ngai na biso to tsola na hotel na Abidjan to coach hotel wana pamba te ba kombo na biso na chokola na hotel na Katanga na Lubumbashi bazui identité na nga na micho etika na hotel wana et puis na ndako ya Kofi Olomide bayete ba mama bosi bozwa mukanda botika mona mbala batu grand frère na biso asana musique na ninga mesanisa ko sepelisa batu bosi bozwa mikanda mabino bo bango lelo so Kofi azimbi bino pe bolimo na mukidi mama botanga taba Kofi bana bato balinga bango na zo biso ya botaka bana na kabo na mishu Kofi yusa ba fanga so na ba fan et ba fan na Kofi bala ki diba le 13 décembre oyo Kofi ko samba boya na ba banderole boko mapana libérer Kofi bino ba to boya ki boya to kotala
bazota ba Irlande, ba États-Unis, ba Afrique partout bazala wana. Na tu so pona nga Kofi. Qu'est-ce soit qui était bon quitter ba kita yoka ba koki après tout ba kita ça makamu ya Congo ba ça ba Congolais ba Congolais dossier sigo mais babi confiance français yoka confiance français ça passeport congolais donc na passeport congolais yoka ça na mu ba ben ka ba mikanda ko faire changer nationalité té ba changer nationalité té bakenda basoka mukana ba 5 ba 10 ba changer nationalité té ko faire ça toujours on a passeport on a biso bon Antoine Agwe pa na kombo na bien nitinga kombo nanga bondala kumuniko mais na ba mikanda nanga na koma kisinjora ya kombo na Antoine Agwe pa yemba ngo banda kala ya ka ba kombo na ya ba kombo na utako za na 5 kombo 6 kombo ya yo moko osoko prendre donc nga kutupo na nga confier des blaisons a to na ba juge mukende juge to na ba procureur ya mukenge ba procureur ya mayele omote ba ngo ba violon première fois je bolobité deuxième fois je bolobité troisième fois boke boka ngunda boza mukanale a violer rabiso mameleki ona ni des blaisons moko batuni yo ko faire violer kondeni o nga alors ça nga 4 fois par semaine Flore on a 3 fois par semaine. Soise, on a 5 fois par semaine. Oh, kuna mususu lega anya, on a 4 fois par semaine. Ok, ma ramute. Tout roba bi ko fa 5 bi qui na fait. A 5 avocat ne pierre no bi qui na fait. Vieux roi Zamaël via komi. A 5 ale kana ba li ko li boso. Abinga ko fina marié. Donc là là ba par mois 64 fois. Vieux niveau. Vous êtes dans un autre tour. Abinjoto on vieux ngal ko na marié est-ce qu'on marié mais ala la ne bango mbala 64 fois vraiment donc ça tana e kaka pour na bango ça tape na mwasi na été donc ala la bango 64 fois c'est et ça procède de la honte ça makamalo kuta do ba luka ka ba ko isa Kofi mais nzamba sali parce que batu ba luka ba ko isa Kofi za banani ba danser kaside ba danser wana yo ka tena ba musicien moko azawana asila avocat langa pse ko tanga sukombo tenjora na bona ke no sama makamno atoni mwaba wa ko ministre na avocat langa nani Olivier Tambwe na avocat nanga Eden Lumbu azaka na lemba abi ko tanga suko ba tuté poto te samba to liya bango e po samba suko ko moni aso mutu makasi abi ko tanga ka koma mutu te Eden Lumbu toni mwaba ebsanga na parquet so liboso na no samba bakanga mama jibe piana otanga ki komone poani ko tanga ka te so ko tanga ka ta woso yete poanga sa identité na ye papa yo identité no kombo yo oza woso za yote pour que c'est to ko ça faut pas c'est identité ba ko ta identité na yo o woso yote kombo no aiza yo kombo aiza te kisi joka kende mais so ba obi o ke sa ne se ba si be piana yo boy kama pa et ça infraction donc so ko pa ba misemo ba na sima mais ba longa profiter ko fa foutre bango ba billet avant na bango bien azana na bango bien on ba petit na ye ba leki na ye to binaka ezali ko bebisela baninga muso batika lo musala o ba français ba osala bo so zo mukanda eza ko ba kolonga Kofi te puis Kofi pona ye akene kaka pona ka kisi zo pour ça ça rebisa kenete ba kanga bango yete okene te ko na mboka na okene te ça depend lokote ba zo dossier de so ba congolais ba to samba tout le monde ba ndie te mboka bango sengie alonga makala ake samba na muso ke sama na liba to mona awa mais 20 jours yo lobi vieux rambo samba ki alobi kama ba na la la bango 64 fois te bango ne ba lobi bongo kasi selon ndenge ya sala calcul beti bongo mais siko samba mabe neni ya lobi ke to sala ango na ba jibe ate ba komba ba ntusu ke ba sala ango ba viola ba danseuse mutu mota zagi na kati kuna Kofi akoko ba buzo ba wana te na bien buzo ba Kofi akoki koloba buzo ba wana te wana za akangami wani nga akoki jamais koloba ke to sala ngo na bajibe komba jibe ebimi na munoko ya Françoise eza lokwa ba otuna debleso bakunga avant ozana les majeurs o uta wapi a uta collège de noble a uta quartier latin na ne loto zana yi il faut ba tuna yo Françoise avant o banda ko bina pa Kofi o uta wapi eza obligatoire ba tuna yo biso to na osama kuna ba komi ba tuna yo samba trop ngala samba to na keti ba prison
aza ba makala bakotuna yo osalaka nini obala obota koma papa koma mama bakotuna yo danseuse Flore avant obanda epai ya Kofi uta academia ezako koma Kofi koma sibi kuna kutu esale loko te bakomata cho bazalaka naka bamitema mabe babimisa ngo so na ndenge na bango est-ce que Kofi Olomide licencié atangi na France na Bordeaux akene ko baba makamba buzoba que tolala bango sibi aboni boyoko n'importe quoi makamwana evenjora ba mama Château Rouge babi ba kanela njora abinjora ndana na ko tsaka makolo te ba kanela evenjora baboketu nyonso tu wana balobi njora jamais ko tsaka makolo na ye awa fatika la kana Afrique na bango na oloba boye makambo elekaki wana ngai kisinjora na finga ki ba mama Château Rouge oyo toyoki bakendaki na Versailles parce que Kofi allait kosamba bazo finga kofinga pe na finga ba moi je suis soldat Kofi ba kofinga Kofi to tika bango wana za su combattre mama mboka te eza fi ya mutu za na jugement ya lokuta bile bozo ke baksene makambo bozo ko pana na finga ki bango papa mbasa loba place Vendôme etika na ba mindele Château Rouge etika na ba mindele muto apexanga France pe azate mkono kende muto bengana nga azate boza mukie obolobi obolinganga te bo mukie Château Rouge ka tono bima ba obeta maboko vie na biso aye bagalisi mbala la fayeti bazawana bango tu bazana baninganga sikoli kamba ngana ko finga bango te baza basem tout solo abeto la bien na Château Rouge wana vous comprenez et puis pour toi que ça peut qu'à Château Rouge et après à France que tu te pardon bamsusu basa bafana na ba Londres na tshikuni tshi ba ya robi jomba neti ba yale mokemo so bien que va na parole linga te yale mokemo mais ça na Londres na neti ba ma sœur chérie Jeanne Ketaloff afana na Suisse avec France na Genève OK ça que va na Paris mutamtala mboka ne alinga ko fanda bamsusu bana va na Hollande na ye bamsuku neti ba Yolande 50 ya yoyo limbaya ya pembe ya yoyo ya pembe ye ka Canada na ye ala parler na Canada so bien yoyo ke va na France bamsuku bazana a préférer ko to Ukraine mususu Australie neti ni la rose abi yana mona ka Château Rouge na ko va na ba France ni na mo kana na kin avant na Australie elle ko ya matu idole abi na Coca France ité avant na Suède osoko poto saka France ité mais est-ce que kotala ndeti congolais lokola ndeko na bino bokechu abi Yougoslavie babi bokechu alobi ye aza penza na bino ka sima muto le concert européen ebetite ba concert ba français boy pour la makambo ya crise sanitaire ya Covid et ya teka concert a Kofi ba nyinde ba concert ebele pour na makambo ba monique oyo ba monique concert ba africain ba okota to ba su vaccin te ba africain na poto ba so boya vaccin osakana te même ndile ba ti vaccin ba so biso ngaku nena zo vaccin na su na kin ye bokechu ana pouvoir boya sa concert te pouvoir wana esi la ye ba liboso na nango asaki nango liboso basaki nango pour no sentir pena que ba 6 ans passés basaki mona ba pouvoir moko boye mais siko esi la nango vous comprenez il on le besa boye ba kongole bo kanga omoni bokechu eza po sila po ba ministre ba yembela Kabila ex président yo yembela Mobutu tile bo mona za reconnaissant na Mobutu na ye tile yo ka ba pola Mobutu ba drapeau Mobutu ye pa yembela mboka na yembela Mobutu seri wana ovana Guado un mois mutapeki so azate Mobutu mutatinda opoto obwaka ngunda na kombwa impère yo poso mukanda azo raté bino misiki pamba ye moka betaka basundama a partir lelo bana France Belgique obo ba combattant d'abord o mususu te so moni pa o combattant solo na mariage na bino ko beta misika Kofi te we raté ko beta so misika Congo te bo beta misika bokecha sundama po bokomo sakana batu donc ngaki sunzo na bi bo betaka misiki même pas mai kalambai oya Moïse Mbiye bo betaka te po bokomio musique soki basi na bino baba ndumbe tali musicien moi so yebi ki ata marié on linga musicien te attaque concert
sike basi na bino bozopota basi na bino balaba ndumba sike oyebi ke monso na ndako monso ndako osambusa mère sike mère bazwaka ye sike monso na faible awa siko bamisa bakende na poto te bana no na poto basente bango te na tuni bana no na poto baoso basemi te babota te bana bino boni boyeko misiki ne etya bana no basemi na tuni bamisa bakende na su te bana mino basente bana bawara te bawara basente babana bino na bana bakongole bafandi kwa na bapoto na bana bandibu bamaroke batia bana no bakongole basemi kula to mona yaka ba musicien te en tout cas tokende na biso pe na moi chité des blaisons Koffi Olomide bien que tout à Samba qui m'a procédé à repousser pour le 13 décembre prochain mais na retour na qui netka ba croisa qui n'a fallu pour pendant même avion mais ba bi fallu pour beta que 12 même pas mbote même pas ni bon on est à soki olobi neti bongo neti ngana lobaka ezai mo fali mtasala ki yango neti Koffi aza papa akolanda te parce que Koffi mtasala ki fali azala fali même fali soka sali buzu elo ka ba caprice ya mwana te donc nakuni mwana nanga mwana fandi wana mwana moni ki nga papa yo na fandi na beti nga kara na olanda nanga ngote parce que azaka mwana na sala quoi Koffi aza mukolo fali soka sala ki bongo ezai mo fali conscience ne ko sala wana zaka père donc na ko sala ngote ezaba bilo mo boye au moins on a yo mo so vandi sentir que yana on a tina moti yana importance ayi pourquoi sala ki yango c'est ça quoi so yaza problème Koffi yam so Koffi ana problème na été et bateau bazala sur sima fali ba bureau bango bakosa kosa za ba bureau comme bakosa kam pour bango balmo bana ba problème oti moi akelo yo vie kutu aloba ki bobo so landi pena ya ngoli kam moti elo moti ba musu komisa en gravité so ba beta ikara so isa ye mo ko makamna ikwa bonjour pardon fali pour pas BTV 12 Debuza sa lobi to no basuda abi kitoko le kananga onanga ai ba koloba sa lobi tu alobi kitoko nanga kuna ngalo ba mabe alobi kitoko ngalo basoni bana ngoza gravité yana gravité debuza lobi kitoko mo maele alobi na rabe bo beti concert na terrain GD mais babi bo fouté fait bo kebeta na nzunga ma famille stade babong sa stade eba te na babong sa babi o mo te baboya ba to bakota non na ba supporters bakota so na stade te ya biso Koffi kutu ko batla sa beta ba stade sa buka ngwa sa toni sa babi atikala jamais otondisa ma famille mais beta ka sisi ma beta YouTube ba meso koma na YouTube ba ko meso koma mama o ngo ba mama sa yo chatembe beta YouTube tembe sila kota yango au téléphone kota non mi kota bref comme ka jouer wana bo aleke na bo kota oh to mona ki boya boy kota vidéo la kisa vidéo on comment ma vidéo voilà Vienzora to komi na biso penza na suka ya magazine na biso to lobela actualité des blaisons émission na biso comme pa na suka moi mon ayo de la fin par rapport à l'émission et puis moi quelques dédicaces. Ouais, merci. Na sepeli na émission oyo, les émissions ya batamayele, niveau a posé na plateau, vous un leader américain, vous tout na question, vous bangaté mais sans force. Yanga ne alingaka. Merci beaucoup. Na sepeli émission ya kitoko, ba tout balinga biso, moni place tozat. Place toza, to répéta ah, bon na ba vidéo, répétition na biso chaque vendredi. Espace Malanga, toza na Barumbu. Bana poto nyonso boyaka bozana bezo boyaka bomona ba rep Vienzora ninga travaillaka la majeur tozala awa na Barumbu na Kasai Itaga Hôtel Borev chez Malanga plus Gérard Lambert vendredi tona grand Gérard Yoana Lambert azawana chaque vendredi de 9h à 16h30 tozala donc te boyaka na bino vendredi na beta moi tour na rep Vienzora au moins na biso to zap disque na biso kala minte décembre to misa sous album te trop ba bisa ka mama ko parce que ba bazo temps ya koyoka ba titre ba nzemo biso so to bito boka na désordre bo yoka Mireille Chuba bien te bo yoka Gisette Tati bien te donc pour yoka bien sûr to boka na to boka ki Keta Love to gelé Gisette Tati to gelé Mireille Chuba siko ne to za to boka Zouk Love ya Jeannette Saté et puis ba ozo Mireille Chuba ba ozo générique ba ozo donc tu vois 4 chansons na TV pour décembre bo landa musala na poto et puis awana king batu nyonso tout ba ko chatembe siko to chabino siko na épreuve butala
musique oyo tobetaka quoi okolobaka boloba trop mais bato bana mikili mpo biso oyo tobimisaka na biso na mikili batalaka biso bamonaka sikoyo awa na kini tozobimisa sikoyo générique na 4 chansons totia mpe na bayoutube wana bato to batala ata toteka na biso te mais tosacrifie batalaka mosala napesi bambote na nga master musique etekama lusu debleso tekaka za te ekomaka moto atelecharge kuna obike na fanda pa boye mimona bano bwakelanga banzembo album mobimba ozuwa mpona télécharge fele mais moi cd moko mo bato moko bazwaka na bango nde misiki ozokende leta fa telema leta fa telema pardon voilà amir azongisa wana nzembo ya kofiana te bwakelanga oza nzembo oyo tobima ya sika ya innocente bwakelanga muta bwakeli mbala moko ya fere te mbala moko boni fere boye boni bon de benzo kalingi makambo wana na fere te otanga te ngani ngala mutana te otanga emisona emission yo mais benzo kalinga ni otanga bakombo na boy na ngate na tiki na otanga na sute ouais na pesi mbote na passas mukendi long jambe moi ça solo na Paris na koti kaka internet internet bakota kata pesite no elando basi ya bikondo basi Lili Moussamba ya Kalutiti maître Kore Makengo peinture Aboudou Samba garçon de chance na Lyon vraiment ya Poutou de Yalola Geneviève Malonga Tota Eiffel Binjuta ya Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève Monounou Momboti ya Louze Lubela Yaya ya nanga Catherine Njoko bana France to ya bino ngwana oh bino France mato so na te non so na na bato sa toru ja mukiana ga oh baselenge miso oh ba so 4 pa boko kanga te na kilo makasi na pesa ka fort banga te meli ya buti ko sabe miso na ke bende vraiment na pesa kana tena chana mi bana no ba peksa bino nga mobali nanga a peksa nga te nani mobali ko bino ba mama na boleka wana ba papa bi bana no ba peksa bino nga mobali nanga a peksa nga te bi ke musala nanga ya ye asala bongo bini bana no ba bino makabo ala tele ke na bago nga mobali nanga ba na barumo mobutu ako pekisa nanga ite sala le solingi attaqué so bakangi abakangi yo okay zana benga kofi zana benga wata ya bino na pesa o mtuti ya bino apesa ka be mutu akasiko ya bino mibere no ba pekisa bino nga mobile nga akut encourager nga ba marche pour ya tele bango pe mais Christine abeka ka Christine yo ila ba marche tour chez ba fingo bo o fi bango te gabi oh basaki de sa ba mama pa asi pa ado fingo ibiente so loko beta ba mona beti bino aussi ba fête wala no mkie place Vendôme etika la mindeli ngana ya Paris muto kanga pate mdabe ngaba ba sa rouge ate boka ne soni boka no ningisa no ningisa yo kana si yo so boyo tuti ba boyinga bokina finga coffee bo finga coffee va violer coffee a ko violer viol na coffee de besoin en violer te des blessons yango bino basi nango kofi pena ke kofiele oteli mwasa ngo pena boy azata lo kwa Mireille Matingu te vraiment bakanya tena makasi la plus belle femme du monde mwasa ngata lo kwa Nisa la Rose te tala Françoise mwasa kauka mwasa Kemba mwasi libanga o ba kofi yo pana ndimite na ndimite fela ngona pa Carson rien o kosi petit tirette lo moi petit tirette Françoise a petit tirette via lo ngona ke tirette la mfufu yo suka de tirette yo na kasa karika bo via télé malongo yo peut-être tirette yo na via longo pas kala so ndamba azo rappela tana yo François alongo laka Kofi Olomide azo le François zo ma be azo le pena tan wala tirette alongo pe bilamba de pas Kofi on appelle aketi na pantalon pas on appelle pantalon alongo pe chaussette sauter cravate alongo cravate musala makasi bo wana fu pas kenda kali susu yo fait tirette yo c'est tirette yo ba petit ba tirette dans la ba petit ba tirette ba comment pas foxaté pas si vous foxaté ya on le regarde tirette ka asuki ka tirette afiba si na petit kende bien now vidéo tiene ka ouais avant na si now so me na po kina me libien alors quand tirette yo moi si pas confier ko nyo comment jamais yo confier ko violer yo on le coûtait viole baby c'est viole baby
tira viol te yo baviole moganga etende so baviole baganga sepele nango mpe mbala moko te chaque jour oyaka na ntike oyaka tongo ye baviole 4 fois par semaine oyaka yo moko te oyaka oganga te kofiolo mide père aleki andré olataki kitoko père aleki olati ba or olati kitoko père aleki kofiolo olati kitoko yo baviola ko 4 fois par semaine oganga te ofunda te oyaka kaka ofunda te tapona kini lo eza ya makasi libe awa kutu mama viole za jete na Congo bana mbali baki ba prison soki fo ta viola bakanga luti amonaka Kofi aza mutu moko boye c'est une figure emblématique Kofi asamba bashushu bakosele makambo na parquet makala na parquet makala nzambe obesanga soso bon tosuki te na parquet gombe obosenge Kofi asambaka amesaka so masuba aviolaka biso nzoka bakosa po balia Kofi mbo ofe tokosanga so batina so toliombo bango mpe un jour tozawa kanga dati ya lelo babenga te fuyaka nango ayaka nango dibibino vraiment ya Roby Vomba display en couleur ya Jean-Jacques Pagna Mélanie intercontinental la nikawa obiturani ya Roby ebisanga Angleterre eleki France Angleterre eleki France ko Roby Vomba loba bongo Angleterre en tout cas yanzora nga assisi na émission nanga merci pour la disponibilité na bino en tout cas merci au plaisir nga penza tant ya oyokanga pona tuna ba mituna bino bolanda ki émission na biso magazine na biso to le l'actualité sur Rancy News Télévision. En tout cas merci pour l'attention soutenue et j'ai dit aussi merci à la patronne et à messieurs les DG. En tout cas merci Nabino Mira qui était derrière la caméra. Bafiolo gagne bafiolo sepela bafiolo 4 fois tu vas comme 4 fois oyaka kaka yo moko oyaka tu comme 4 fois par semaine oya bokabola ba jour voilà merci beaucoup Mira on a 5 fois bano balo kuté libala kaka et simbité petit tiré petit